Ndeko Eliezer, mwana kolo lopango, magazine tokomi wapi? Honorable Eliezer de Damas. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'on a pour le nutrition. Combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans une rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas, tous les parents, ils sont tombés par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude, nous tous on connaît. On n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin de vie sociale. Si tu ouvres ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Dans vos paliers des provisions en plein des listes. Regarde ce que nous mangeons, et mon frère, mais ça c'est risque. À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi, et mon frère, reste là où tu es. Donc, honorable Eliezer Tambwe, azali député national. Député national, ezali kaka pona kosala na hémicycle kunate. Oui, iyo akosala mibeko pe akosala musala na ye kasi ezali pe pona kolobe la population wana kolobela bango ezosuka ka na hémicycle te azalaki saisi na cabinet na ye ya députation faut que tobayeba malamu na cabinet na ye ya députation azalaki saisi na makambo ebele notamment likambo ya mama oyo na mwana bozomona mwana oyo azali moko ya bana ya papa chauffeur oyo babomaki na masasi na 80 jours policier abetaki ye masasi akufi oyo mama ya chauffeur bakende komona honorable Eliezer pamba te sali mikolo ebele bazana posa ya kokunda mwana na bango mama nga kunda mwana na ye mais makoki ezali te et puis ezali ko umela ezosala bango pasi baluka solution ndende ko Eliezer ayi komona ngai pona tina yango eto sololi tokozala na masolo na gouverneur ya ville ya Kinshasa lelo pona makambo oyo wana ndeko Eliezer amoninga pe pona likambo ya ndeko Chimanga oyo yepe babetaki lisasi na lokolo na policier toujours ya quartier de Bonhomme et azana pasi pambate komizo en charge komisa masasi nyonso wana esalemi na makoki na ye nde akendeki pe kolela epa ya ndeko Eliezer po ete bazwela ye solution na yango naza pe na masolo na pokwa lelo na bakonzi ya la police pona oitali likambo wana ndeko Eliezer ayepe koloba makambo ya insécurité ya na Lubumbashi po ete nazali mokonzi ya makambo ya sécurité naza pe vice premier ministre intérieur natala likambo ezoleka na Lubumbashi wana eza moyen te bato bazolala malamu te batrak bazali kobwaka bato bazokubi kopelisa moto po batani la tongo libanda esengeli kosilisa makambo mana nayebisi ye ke napesaki mitindo lelo na ngonga oyo tozosolani oyo basangani kuna na conseil de sécurité provincial baza na réunion nayebisi bango solution esengeli ezwama kuna nayoka makambo wana lisusu te bozela te ke na ya kuna ndenge nakendeki na Congo central bosilisa yango pamba te boye na ngai kuna so bosilisi te ezali ke non pambano ekopesama na bayi oba kosala musala malamu te po esengeli population avanda na kimia ndeko Eliezer pa lobeli makambo ya Sankuru o Italie ba élection ya ba gouverneur na ibisi ke ba province nyonso bazali instruite po ete ba élection ya ba gouverneur ilika na kimia babatela ba candidat babatela ba député o bazali ba électeur babatela pe population manso eba na koleka na kimia boyende to yibi ko solola na ndeko Eliezer collaboration oyo ezali entre institutions pour na kozwela population solution ya ba problème na bango musala malamu faut continuer boye boyende population donc faut continuer boye na musala. Merci beaucoup. À ma qualité ya député national toyaki kokutana na vice premier ministre ministre de l'intérieur et sécurité oyo azali kosala intérim mwana mboka Basile Olongo pona makambo mine ya liboso za famille oyo zomona parce que to mesana nde kosala ba buzz na ba réseaux sociaux na koloba loba pour s'attirer de la sympathie ya bato mais famille oyo aza grande sœur
ya chauffeur wana babomaki na nzela 80 jours oyo mwana ne ya liboso atiki bana misato olia koganga kana na télévision tozaka même na qualité bapesaki biso yango tomemaki bango toyeba mutu ezana niveau nini bakangi mutu abomaki te mutu yango azokundama te famille bavandi na se mutu akoluka pe mbongo azate eza ndenge nini lokola ezokangama kote ya gouvernorat balingi kopesa mbongo te ya kosala ba obsèque même kuna pona kwambome ye il fallait que famille oyo eza pauvre basangisa mwa mbongo pona ko répondre à quelques besoins de to yaki na bango parce que mokonzi ya la police ministre de l'intérieur mokonzi yo pe aza na ba gouverneur na compétence na ye ministre de l'intérieur de to yaki kotala ye ya mibale de ko chimanga oyo babeta ye mbuma likolo ya na de bonhomme otala barbarie ndenge ezali po bakuta ye azosuba o subi na tinel o subi na nzela ndenge ni est-ce que yebi ke ezali sumu est-ce que c'est pour autant qu'il fallait ko beta masasi babeta ye masasi ndenge azawana et likambu ya misatu pendant que biso tozolala na Kisasawa na Lubumbashi bato bazolala te e komi ba bimi libanda ba pelisi moto bavandi wana insécurité akosakana te mais pas député tozali kaka tozosala e bureau provisoire tout ce que vous voulez non quel que soit tokolobate parce que ngana za élu ya lukunga na suki kaka aw potango bazobenga ngana Lubumbashi wana ba yebi que il y a quand même un député qui est en train de travailler na linga kina kitana Lubumbashi mais avant de descendre fallait qu'il n'aille komona na ye balikambo zandengeni le vice-premier ministre de l'intérieur et sécurité a ebisinga que na minute oyo réunion ezali ko salema abengi bango basa la conseil de sécurité bazo solution pamba te soki insécurité silité bao bazali ko s'occuper na sécurité na Lubumbashi na Okatanga bakokwea yasuka toza quelques jours ya maponomi ya ba gouverneur na Sankuru kuna ezalaki deux candidats batikalaki na deux candidats wana balongoli moko atikali ndenge toko loba boye tension toki société civile bazolo basoki babakisi candidat mususu wana te oyo conseil d'état zongi saki bakomona makambo na bango na yoki seni azali ko santé alobi biso wana etali biso te biso c'est la cour d'appel mais bien ngana yaki komona ye na tuna ye par rapport au aspect sécuritaire bozui décision nini tozela kaka tango bato bakokufa na sima nango toloba ke non voilà tobanda koloba nous compatissons te nous devons anticiper donc nde makambo oyo tosololi na vice-premier ministre de l'intérieur bon omoni ba politicien bazaka bandoki hein sauf nga alors ba politicien bazaka bandoki soki mutu alingi alongwa na esika il faut atia moto c'est à peu près makambo ezosalema na Goma ndenge ozoyoka bazokata bato kingo wana bapoliticien bazaka bandoki eza na bapoliticien oyo bavandisaki bokonzi na bango na makila alors mutu alingi alongwa alingi alakisa bango ke soki bolongoli omoni lokola nazolongwa tala makambo ezoya ça c'est d'un côté de l'autre côté eza pe na bato kaka bamesana kosala ceux qui se nourrissent de l'insécurité bamesana ko créer ba insécurité pour que bazala donc kuna makambo eza mwa ebele eza na ba secret mususu oyo tokoki kosala koloba pe awate mais ce qui est vrai est que tu insistais pas oyo azana sécurité na maboko na yeke asala tout bandeko na biso na Lubumbashi to yoka ke kimia ekoti ekozala malamu mote na balandi nyonso ya magazi to komi wapi biso magazi to komi wapi kolala kolamuka eza obende musala na yebi ke lelo bato ba osepela tozana ba député ebele pour assemblée nationale ba fanda il faut baza 500 députés soko zuka nombre ba député d'abord ya lukunga place mona mboka Eliezer Tambwe Abima baza si 14 députés mais elo kezo kam sabiso tozamona ka toujours mona mboka Eliezer aza toujours présent mwana mboka o azwaki masasi na nzela ya 80 jours aza électeur naye oyo na kati ya lukunga mais atikaki d'abord silence po baloba te ke awelelaka makambo nyonso mais comment na mikolo eza kolala kolamuka tina niveau bakoma koambome mutu po bakunda ye ezoposer problème bayaki toujours na bureau comment na honorable lelo honorable amemi bango délégation ndenge bomoni ndenge toye awa toye kotala mwana mboka Basile Olongo Pongo yango tokotika musala caméra yango moko esala musala nango avec toujours Trésor Zolozolo mwana mboka Eliezer Tambwe na qualité na ya député national azosala musala yango ba panzisango bazolanda depuis ozwaki likama oyo mena passage na bureau mwana mboka Eliezer amemio et pas ministre oyo atali mambo etali la police ministre intérieur
toki koyoka oyo kobima na monoko nao. Merci na magazine Tokomi Wapi. Merci na mwana mboka Eliezer Tambwe parce que na soumettre qui est problème nanga parce que nazwa ki likama injustement babetenga masasi na ba police. Tu masasi pour nani? Babetenga masasi parce que nazai na posa ko se soulager na ki se soulager pendant que na se soulager na avenue wana ezai le roi Tinel à 21h. Ça Tinel. Ouais. Eza le roi Tinel mais za Tinel te za veni mais amukie et avenue pe yangai. Et zaina ba policier ya pembeni pe ba wande koleka ba moni na commune na Matete na quartier des Bonhommes mais ba policier wana basalaki acte wana ba betenga masasi ba kimaki et nakendaki kokuri na sagesse na fundaki na niveau ya auditorat na fundaki na ba direction na bango tout na ipekin ba bi dossier wana mais sauf que jusqu'à présent vraiment évolution moko ezala quitté dépose passe ça fait combien de mois? Ça fait aujourd'hui tokolo ba 6 mois. Parce que date on a fait référence parce que moi nanga botamaki ma fayab na hôpital ezaki le 10 octobre na 2018 et ce que mon qui noté dossier comité lelo quand même eza dossier moi balba qui noté bachango pembeni pour que mutu wana azali na bato holandela te na s'impliquaki na sengaki ndeko Eliezer a s'impliquer na dossier nanga et na moni automatiquement a s'impliquer ti akutani singa na ministre et vice-premier ministre a promettre nga a ebsinga qui noté dans 24 heures à trouver solution en attendant basala azo rapport ya réunion à sécurité où c'est passé pour na bakonzi ya ville lelo et je crois très bien na kozonga na ba droit nanga si faut ba indemniser ngai lolenge oyo na sala iba dépense tout dans bon nanga ça dit écouter ngambongo et belé vraiment et naza na posa ki note ba de dommagenga pour que nazonga na ba droit nanga yangwana na repesa merci mingi na ndeko Eliezer député azala proche ya peuple parce que so commune na esika wana parce que peuple ndé mutachako na esika na travail yo kozonga c'est vraiment sincère ezakaka na ko s'impliquer na makam na bango en tout cas na sepeli vraiment makasi naza mingi ya kolobate et ba les ana ka ministre na kotala lolenge évolution koleka et je crois très bien s'il faut témoigner lolenge likambo koleka et na koya liso pona témoigner mais dans l'entretemps ministre a promettre nga dans quelques heures batouana il faut bakota cacho et na bato banda couvrir bango donc mutuma wa aux épargner te yango ndelo repuma et pesinga les sous réjouissante parce que naza vraiment victime na likambo oti lelo nazo regretter na éviter pourquoi vraiment na Congo ya lelo ba policier bo est-ce que baza na kati ya place na société na biso eza soni makasi na yangwana na kozala vraiment ingrate soki nyonso vraiment et comme na niveau oyo na kopesa merci mingi na honorable Eliezer Tambwe na mona kena ba implication ya ba dossier belé et le lopenga imoko à s'impliquer dans le dossier en tout cas coup de chapeau vraiment na kosenga la batunion so peut-être on soit appelé na besoin azwa éclaircissement na carte dossier au numéro na nga téléphone eza 089 93 62 683 pour que to aider police na biso police ezali musala mo noble mais sauf que bani ba bimisango lokwa musala moko vraiment ya malamu te esalinga esengo makasi papa o na yebaki epai wapi tobandela tosuka te tosali ba démarche mingi me tozozwa suite ya malonga te mpona leki oyo akufi oyo babomaki na policier depuis wandi kosala ba démarche c'est-à-dire lelo okolala pongi okomemela pe famille esango malamu lelo naza na esengo makasi na kolala pongi malamu mpo pongi ezalaka lisusu te motema pasi tozoyeba epai tokende te lelo naza na esengo makasi mpona papa Eliezer nzambe apambola ye mingi tosalaki shwa malamu mpo naza moto ya lukonga naponaki motema na nga naponaki nde ye nzoka kopona toponaki ye ezalaki mpe na litomba eyebana yeke toponi ye mpo toyebi mosala nini ye asalaka mpe amonisi yango lelo nga babiro nakota te ministre namonaka bango na batv me lelo akutanisi nga na ministre asolola na nga vraiment nzambe apambola ye